c'est une vérité. Tatiana Kabila ne partira pas comme ça. Pour que Kabila Bimanambo Kanabiso Oya Congo, il faut une guerre. Sans la guerre, il n'y a pas un changement. Et aux Alatebati, nous sommes en train de souffrir dans ce pays. Mouto sala musala mbongo ezate. Azo travailler na l'état mazana mbongo te. Est-ce que vous imaginez que Namboka oba soda ba osenga mbongo na balabala? Le pays le Congo. Roulage osenga mbongo ya sur batamate. Tout ça ce sont des calamités, des problèmes sérieux Yamboka. Et les opposants au lieu de travailler sur la réponse n'a pas peuple congolais, non, vous travaillez sur vos intérêts. Qui sera Premier ministre, qui ne le sera pas, qui sera ceci, qui ne sera pas. On ne fait pas l'opposition. Mais je veux dire aux Congolais une chose. Ne nous trompons pas. L'ennemi du Congo est la misère, précarité sociale au régime en place et institué. Ceux qui sont opposition, bazo perdre pédale wana. Ils croient que ennemi naïda Katumbi, ennemi naïda Bemba, ennemi naïda Vital. Tozana kati ya Rwanda to kimi Rwanda bafungola les frontières ba bako libérer ba libérer ba zonga bamboko na bango ba zonga biso fosiko to kekin. Alors, kin tokoti Rwanda, tokoti na kati ya frontière ya Rwanda, sen zeleza polele yango wana, port Bakangi, aéroport Bakangi. Tozoki mabambangu ba bombardement, guerre wana nyoso eleki moi je là. Ndé toza kutoke en famille ma problème na bino ba kinois yango wana, c'est une Rwandaise ta là. Boye makambo le kawate, biso ba toza s'il vous plaît, tozo pesa bino ba réalité za. Inconscient il est personne problème to zeko lekawa ngam to zeko tinde la grand frère nanga président c'est ça comme to tindeli makam to zeko lekawa ya ça se passe comme ça ya Christian ça se passe comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bozo condamné président de la République, oui, et ça droit n'a surtout condamné parce que en vrai, avant que le quoi déjà d'accord déjà na bango bazo koyo kanate na Angola kuna et puis fallait déjà préparer armement na e. Depuis mon bout et lo basi ba comprendre système na biso ndenge tozala. Basi ba yeba que non voilà Congolais à la unité. Pour na ko diviser Congolais, il faut qu'on utiliser moninga na Congolais. Makambo ezo kawa. Avant tout ça la guerre na Rwanda, il faut noter bon biso mono attitude na biso. Effectivement. Président de la République hein, azalaki soko koti na pouvoir au lieu bosani ke après kolia wana na soke koma bololo. Et le rezo ma président de la République bololo ya suka o. Nos soldats bakanga qui déjà ba aéroport tozaki na renforté. Le peu de soldats bazaki na goma ba bondi na zo sabino et puis bandambo bakima qui déjà na Bukavu parce que ba boya ki na bango ko kufa inutilement. Mais malheureusement pour na bango ba soldat rwandais bazwa ba hors bord bazongisa bango bakanga bango bazongisa bango bafanisa bango na stade de l'unité eza na goma wana 3 jours sans kolia na sa mbula na sa moi. Et puis excepté ça ba wazalendo ba bundi na ba GR na ba policier ba kufi le kwa bantaba na nzela na zo ba bembe botaka ba père de famille ba bembe na bango eboaka mi le kwa ba mbwa na nzela. Place aux éco fanda ba bombe ba obi ba balle perdue ko le ba kututé. Donc na ebisi bino que nos soldats ba bundi ba kotiti na giseli ba beta ba bombe ba boaka ba bombe ba beta ba bombe na Rwanda niveau 0. Obi ba sali résistance moko na tinga komona te na 2012 ezala ebongoti. Soki kaka président de la République a se préparé à l'avance na guerre oyo mais Rwanda bazata makasi te mais bango siko les trucs bazan de nombreux. M23 ba ya ba soda mso ba beta ki bango moyen te yo mona tisko ba sa discours na bango te po bazo banga bazo sala manœuvre bazo sala na et puis baza fort en communication biso mabe na biso ba kombo biso tozai ko expose ba riposte biso tozai ko riposter bazo filmer ngo te tozo te kaka image ya malamu M23 tala M23 et sali biso bo mais biso pe to sala ki ba action to beta ki pe biso côté na biso mais muto zo lo bango ezate ndenga zo partager na page na Facebook na lobi non nous aussi on répliquer mais malheureusement pour na congolais azo la kaka négativité Bosembe biso pe sa force na armée na Bosembe question ezana tuna yo muto za sur le terrain. Ndenge nini na mukolo moko pardon papa ndenge nini na journée moko basoda ya FRDC ba se retrouver na Gizeni o eza na Rwanda mais en même temps eza na bato nani bato Kiti il y a ce cette histoire ça sur pas sur ma question maman continue. Oui
Alors sikoyo ba mercenaire bomo na bazui bango ba mercenaire bazui na bango na Rwanda wana bakimaki kokima parce que une partie d'entre eux babomaki bango ba mususu batikalaki wana baye kolongola longola bateni baye koluka ndenge kokima me bakangi bango pe nazoyebisa yo ke awa basoda FARDC papa babundaki nazoyebisa bino natika komona likambo ya bongo te résistance ti na dernière minute o baobelela toboyi manteka babundi papa baoleka liboso bakartier topesa bango basapatu topesa bango bilamba Yann nako réagir Yann permettre ngana réagir Bosembe déjà nandinga mabete oza olobi oza ndeko ya Christian Bosembe donc to comprendre moi tendance na yoza tendance ya pouvoir donc je comprends que oloba du bien c'est mon point de vue c'est mon point de vue. Et ça, point de vue, non, on parle de l'unité nationale, non, l'unité, écoutez-moi. L'unité, oui, on veut bien l'unité, mais l'unité à quel prix? L'unité pour Nanini, pour sauver quoi? Pour sauver la RDC ou bien pour sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que c'est? Oui, je suis d'accord, Yann, je suis d'accord que Congolais, soldats, Bundi. Mais ils ont été... La seule façon à président de la République pour prouver Bissot qui est capable de gagner. Parce que moi, je vous dis vrai, les Rwandais, moi, je vous dis vrai, les Rwandais ne sont pas forts. Vous comprenez? Moi, je vous dis vrai, les Rwandais ne sont pas forts. Pas soda na biso papa. Ba bundaki et puis na dernière minute ba munition ici là ki bango. Ba beta ki ba bombe. Ti na Rwanda wana ba pandi. Ba kota ki ti na Rwanda ba bundi. Mais justement ce qu'on est en train de dire, ba munition ici là bango pourquoi? Parce qu'ils ont été sacrifiés, ils ont été abandonnés par le pouvoir. Par le gouvernement. Il faut dire la vérité. Non, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous expliquer. Ils n'ont pas été abandonnés par les pouvoirs. Laissez-moi vous expliquer. On a été trahi par un général dont on tait les noms. Oh, Goma Mbebe, qui a teka, qui a zoli, ya biloko, ya biloko, tout bazoti de la soldats, yango. Akendaki na réunion na Kinshasa kuna pona ko préparer guerre au malamu aya teki ba plan nyonso ndo monaka kendaki la kuna batandi ozo comprendre ba comprendre que un des traîtres mutateka ba plan et pas banga et pas ba ateka ki ba plan na ngambu kuna batandi batandi akei donc bakambo tout bat gouvernement zo solo la en coulisses nyonso zo bima na mpoisa qui a trahi. Bon, micro. So bon moni kutu botala nan bino moko bino batu balobaka au Rwanda botala ba hotel na bango botala comment c'est sale on déplace toi qui combattre ma pour na tokota le Bukavu le Burundi. C'est ce que moi j'essaie de vous dire que tozangi kaka unité papa bango force na bango za unité. C'est à cause de qui? Tozangi unité, c'est à cause de qui? Le tribalisme, la tribalisation des institutions. C'est à cause de qui? Moi, je conduis désolé Yann, écoute d'abord. Toi, tu penses que ma problème c'est bango bazango kuna mais raison makambo guerre na makambo guerre au monde ke mutu na mutu azotia ba problème de côté pour nana nous unité nationale ndelo ko biso tozangi ozo comprendre na milito yo tozana besoin moni bango bateka ka ba oya bango te au biso ne tozo exposer président na biso bongo chilombo boy bango ata président bango awa nyonga ka bango yoka anyonga ka population moko ka jamais population teki oya jamais mais biso ce que tozo la ba point faible na biso côté wana il faut biso peto bombango to silisi non guerre yo et puis makambu na biso ya président to ko laver ngo en famille ozo comprendre dès le camp il faut to ça non tozo la ba faiblesse na biso alors le quoi le président lobi ke to ko bundati na suka a démontré biso pour puissance na ye a côté sa ba munition awa à côté ça ba munition na goma kuna lokola baza mibali entre bango ba betana parce que bango kuna bazana ba soutien pour niveau ba bimisa tala ya notindro ba vidéo onga moko na zui niveau ba renfort bango batindaki ata 7000 renforts yo imagine toi là ba monique tant que ba soda na biso mukie niveau ba bomaki bango
Ba ko tinda ba renfort 40 000, 30 000, 40 000. Biso tozo bima na nani, biso tozo bima na nani na goma kuna. Bango bazokotaka. Bango bazokotaka. Bazokotaka. Toti kongo kota plein. Tu tobi ma plainte tobi pardon. Awa avait une des sous makasi se meto kinde. Dozo mona tozo luka banzela nyoso tozonga na nani na kini. Ba basana ba organisme international bazwa Kigali ba mati na avion ya MONUSCO fiu Kinshasa. Ba biso to sana organisme international te tozo kanzela biso mbangu tozonga kini. O mona. Donc na zef sabino kelo kezangi biso za unité nationale. Minito tozana droit côté que ennemi te tozana droit ko louer ennemi te. Minito na fa bisayo. Maman lobimi peut permettre ngana loba pe ata 3 minutes pamba comme ça banda kala nando singa parole. Tika Maman Loba yimtaza sur place, Maman Loba aoki nae asingaki. Tika Maman Loba malgré makambo lobeza tika Loba. Bon permettre nga nazo quitter live. Mais ceux qui bozala katona dans une heure dans la sabino bona benga bino. Non, la sabino bo activer caméra dans la sabino bandela tindenge to kota na ndenga ba système na sabino tindenge to zo kota dans la sabino nyonso bino mo bomo na sur na live na bino ndenge elekan. Je m'abonne, tindela nga ba image na WhatsApp. Je m'abonne, tindela nga numéro na WhatsApp. Tozangi unité, tozala na unité, tozala uni, tozala soudé, ndelo ko tozanga yelo ko zo bomba biso yango wana. Amoni ba problème hein. Mboka eza lokwa mosi na mobali. Ba problème na biso le linge c'est là en famille. Mais ba singa pardon. Pardon, il faut président Fakatinga ta pardon, mais à culpa. Ah, ça lango na sim. Ah, ça pardon na. Non. Papatika qui milé na Angola. Na pardon parce que a blessé qui batu ba esprit ta mutu neti président aloba nani ngai président de la République nani a côté les melangai pour na changer. Moi ndeko to babilo avec orgueil. Il y a panel ou comment nazo comprendre tes panels. Oui. Papa, na minute oyo, tala na minute oyo, nyoso wana na tala muke. Na minute biso. Tozo kundela mboka na biso parce que eloko bazoluka baba kanidi bakata. Omoni erogome komi la République du Volcan. Yango nde bang bakta baba nouvelle République du Volcan. Vous devez comprendre. Ndeko mba goma minute oyo. Ok, eloko tosala il faut tozala ini faut makam na bango ata babeti Congo biso il faut katoloba que non voilà tozo avancer tozo sala boy parce que chaque jour biso tozo pesa bango ba makati wana tozo teka tala basali biso boy tala basoda na biso ba faible bateki ba image basoda na biso lokwa ba lembele mais même so ba bundi bango baza fort en communication bango baza fort na makambo ebele mais biso tozangi unité nationale dès que vous avez biso yango boza kaka na l'extérieur bino bango baza pa ba problème ebele mais jamais ba oti ko bimisa ngo na nani jamais ba oti ko bimisa ngo na mposa jamais président bango moko awa ata mobomi munene mais jamais oyoka bango babimi président biso mobomi président na biso boy jamais ba bomba ka ba problème na bango makasi tala to beti bango mais jamais oyoka basi babimisa ta vidéo moko tala to betaki bango jamais alors du coup toi tika kopesa munguna force waza nango te mutu nyonso se ayeba place ba ko betela biso place ba ko simba parce que bike congolais aza lâche na moindre mbongo akotrahir mboka moindre nani bo akosala bo moni maman na tunuka des questions sikoza Zela Marcel point Zela zana na Sabino Bozela na Sabino Bozela je vous montre en fait c'est triste Bozela non la caméra arrière bizarrement bon c'est merci quand pas baluba bon mona ba colline à Rwanda yango soki bozomona ezala bozomona donc nazo bango laksa nyonso parce que bango bazala ba système ba caméra ba nini c'est kana Ota ndako. Nanga via na poser question mo. Opposer sur côté ndako, opposer sur côté ndako. Comment les hôtels, bon mon ba chambre, bon la chambre.
Donc ndenge eza kuinda. Nga na poser question encore. Ndeko na biso aza na mboka mopaya, aza na mboka ya bato biso bosala attention na ba question bozotuna ye. Ah, ndeko na ngai pardon. Ozali question Continue la question te, continue la question te. Non. Continue la ndeko maman. Non, tu Non. Mama, boye bisa ya kota na ndako, asala émission asola makambo na pale azo. Félix Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Félix Kobo Sanate, Sokozui Bokonzi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Ça, c'est un avertissement à monsieur. On dit, ne prends pas la boisson, tu vas t'enivrer. Ne t'enivre pas du pouvoir, on t'oubliera. Tu rejetteras le peuple. Et la Cinco a dit ça aussi. N'oublie pas d'où tu viens. Oui, tu viens d'où? Ça, on va l'expliquer. Donc, cher peuple congolais, ne permettons pas à Félix de s'en orgueillir. Ne permettons pas à Félix de perdre la tête. Ne le permettons pas. Ne lui permettons pas. Et la seule manière pour nous de ne pas lui permettre, c'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des flatteurs. C'est de refuser d'être des chanteurs. C'est de refuser d'être des applaudisseurs. Nous devons être des gens vigilants, qui regardent. Et quand il y a un problème, on crie, on dénonce. Il faut qu'ils se rendent compte que le peuple a grandi. Ce peuple a mûri.